partout c'était biso to bala kama bala ya solo. Merci beaucoup en tout cas ndena lobai kana zanga moko te na zana mwana suka famille bota Bianca zanga Bianca bonjour bonne santé. Soin famille bota no stress ya biso copine bala voilà Siana bala Agno abala Davina Apo abala Getty abala mama mono abala mono kisiba tusoni biscuit nyo biscuit nyo no kotalo te so ye biscuit to bombo biscuit akalonga midabi tama boza ba bombo molingaka ba fiba vraiment do akande voilà midabi ndena zabo nalo yo bombo nakokomisa tambala bana mobimba loyenge ako babenga bino ba bombo bomomi mona na pe bino ba bombo ba fiba bino partout bolekisi pardon bolekisi ba bombo bolekisi na yebi te so pembe mutesa bino bongo bolekisi ba bombo bolekisi tala nga na olonga bino ba bombo bokomi pe ba mapele bosi sango lelo oyo na elle akomi koya ko se justifier biso tozotala lokwa ndaka ba voisin ezozika bapibi bana ngo pe tokumisa bango baope makambo na ba théâtre na bango pe etala mati en tout cas tira biso batakala ba bombo tofula bango pour rien baopia makambo te baye bazwi ba succès ba commencer la ngo ba komi lufundo tolo mambo bongo ba bombo makambo baopesa babombo makamni baopesa na SB bemba mama na onyama mwana makangu tufa tata na place azana mama na oso bakufa te bakufa bien bangusu basuwa bango bemba mama no yaka na noa zana luko na banir yo bemba mama na oyoki tufa tata na yo mama no na vrai via kufa kaka ta siko bemba mama na onyama mwana makangu nyama oki masoko akoko no ya tata no pe ya mama na yo nyama zoba kizengi ona lobe subino je crois na kei bizu bae comme la bino pe na ba groupe te voilà lelo na moni émission Marie-Jeanne Asali azolo baka na boyi na makambu na yebite émission Marie-Jeanne Asalaki to ya Gabi Asali nini entre bango mibale Marie-Jeanne oboya makambu makasi bo ngai eloko na oyebisa ya Gabi vie eza compliqué yaya pour mutu avant kufa mi yebaka kenga na okufa koluka to kufa na komba mutu be musongola me mangambu kenga nde muna bomisaki ye te yo comme yo liano de na makila comme yo bomano suzi Marie-Jeanne boyi na ye ya Gabi Marie-Jeanne abi boyi pardon limbisa ya Gabi problème na Marie-Jeanne Marie-Jeanne eloko no nini Marie-Jeanne alia Marie-Jeanne abi bien abi ngana yebi makamba Gabriel belé oya soni ya mabe mais soki ezalaki ye ayebaki yanga ndalingako aetale nga na TV mais fike nga na yebi makambu na ye moyene etale ye ezati ya Gabi okoza ta reconnaissante te pa mutu ayebi vina soni maboya ko bebisa réputation na yo aboyi ko tanga kombono na mabe ya Gabi andimi na mabeno na nyonso yo zo finga ye mais ye abikaka abona ye ba problème kasi na boni Gabriel Bolembo na boyi na ngai no so na yo pona nini yo luka ngane likampo ni poso ngati to so na yo to so na bandale loti lobi oya solo nzambe ka papa bo fa na sama bele mino osala ngote nana babokilo na basemeki Gabi pas na basemeki na bokilo te ye basemeki na ba message ba mona te afinga kasala bo ngai na okokana ngai te na okokana ngati ya solo na boyango a plusieurs reprises mais na ebité pourquoi sala ka ki ngai na yo capacité na obena nga pe tension te na ba devant monde na boyi bande kwa Gabriel bana na ye ba yaya na ye batabima boyi bisa Gabriel Bolembo na boyi nanga nazana na problème na ye talukana makampo na nini atika nga na krechaka ete na lobane lo côté siko passe yango ya nini swinga nazana nga bien boyi na boyi nanga boye bisa nga na boyi nanga na olanda na makampo ete banda kala sala na landa na boya kananga nani nene botai ye bisa Gabriel Bolembo na boyi nanga mikolo ko mi bongo nzambe na boyi nanga pourquoi nini nga na zola nga libabe
nazo nga sumbela maloba mabe yo muto sanisaki yo muto lobaki na muto mabe ayoki mutapasi nabu caméra ezotanga Ah oui, tout caméra ndenge. To loba nanu qu'on se le dise. Mon pe bolinga pe okitsa sila po ani ponga na pe mutase. Nani eloko tena mutase bokitsa ina tega bokitsa ina bato ndenge na ndenge bokitsa ka epona nini wa mayele te bazoba wa mayele te bazoba wa mayele te bazoba mitu ezosala te bokende scène pepe c'est gratuit te bokende scène pepe c'est gratuit omoninga na evita trop na tanga komba mams na evita trop mais boza bato maboma boliaka na fulu nzela na bineza ya triangle campus bokei kuna na scène pepe osala émission na yo na tala akute na yo tamso na yo kaka masole pa bato mais comment songa na sali ya Gabriel na émission na nga nga boma na bato te soki aza kosa bomanga te yeso aza kosa bomanga aboma nenga te ponga aza na pom na ete nga boma na bato te soki aza kosa bomanga te yeso aza kosa bomanga aboma nenga te ponga aza na pom na ete ya lukanga na makambanda kala menga na kipana nga ete na ba te pourquoi ayebi ki na evita ye lelo te banda kala na evita ye kala mais ma trop pourquoi makambo minene oya yebi ke ngakutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango menga ko sala ngo te makambo minene oya yebi ke ngakutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango menga ko sala ngo te makambo minene oya yebi ke ngakutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango menga ko sala ngo te bolingi ka ko kitisa ye na mona apo ndire mamsipe na ebite so makambo so a comprendre yango po na ko saba te pourquoi so bolo ba makambo na bino tan so bobo tsaka kumonanga bolingi okite po ani ponga na niveau assez po ka to zanga na ndenge moko est-ce que nga vraiment na ko vanda boye na banjo sele mission ka na kombo ya bato bo mita mabe bo bata maboma boliaka na fulu bokolia na fulu tito comme fin 2025 jamais na vie nanga mais na éviter pourquoi alanda nga na éviter bon bien sûr na étoile mo ebriaka yango wana mais ngai na boyi nanga balobaki o Marie-Jeanne na boyi nanga balobaki o Marie-Jeanne yo mto pesa mutu passe na boyi donc nous sommes beaucoup éviter pour un problème mukile comme ka pas ngai Marie-Jeanne ta sonne c'est que na boyi bien saluer le émission vous avez un problème là ngalinga olande te na una coupe olande te ata yo moko c'est un pépé na kelanda e vraiment oza sir mais simba te ba otanga siko wapi suna landi siko ngana toza ni mama moko ni papa moko ekoswa ye wapi ngana botam na clinique quinoise na ebite so ya botami wapi omoninga je monte tap omoninga je monte tap qu'est-ce qui se passe avec ton âge 45 ans 45e anniversaire bientôt là na moni tomboli ba monsieur belé oh balola miss ala nenga ba omona souple 45 ans d'âge ya 45 ans ebomi mokili oh bango lokola bakata ba 10 ans namona ba passeport mususu namona ba passeport bango bi nini etali yo tenga bi oyo nini atuna bango bi oyo nini nakata passeport akati 10 ans akomna combien ye moko la conductrice mutu commandante de bord oyo aza commandante aza mama commandante asimba baton donc tellement ye bacoaching ne soki acoache evandaka po eza mosu akocoache mpe omona esimba te esiko so acoache ezwaka donc nde yango esengaki feza po omoni le boza na mutu ya mayele parce que mutu nyonso ezalaka eutaka na mutu soki mutu ebebi nyonso ebebaka so mutu ebebi nyonso soki mutu ebebi pa nyonso ebebaka siko tema
Bellevue a une tête bien faite. L'air azo corriger, azo coacher. Et vanda. Tango mokili eboyaka, de tangolola etatolaka e. Tango mokili etolaka, de tangolola etatolaka e. Vous comprenez? Tant mokili lo bake showbiz ko simba te. Nga naza dedans. Ndeko kuna pas za dedans. Yo kuna paye aux alliés. Soutien baba l'union fait la force. Tu quoi en plus peut salité zate. Ah, donc les alliés comme il y a salité, salité des alliés. Salité zalaki. Microbes zate sans microbes. Sans microbes. Bah aussi Côte d'Ivoire. Mais oui. Bah si événement de yango wana. Ah, OK. Il faut pas surprise zalaka. Il faut pas tout ba ou ta Côte d'Ivoire, bon ba ta Côte d'Ivoire ben ça abatu. Mais pourquoi pas ko ben ça bango? Ko ben ça bango fait sans sponsor. Bazala te. Biso to ba semba te. Biso to na bano bazora bango te, jipe moko bazona 3 pantalons. Jamais. Biso bazora biso pantalon moko, jipe moko. Pe ya ndako libala. Mama kalkina bango ce que ezaki ke makambo yo c'est un boloko ko munoko mne lokwa jipe si élastique Olobi boloko ko munoko mne lokwa jipe si élastique aolo ba ke madame Belvis ko sera bango na kalkine ba mona ke lokola Maria Tumba et Maria Longondo ba mona lokola Tegra netema bazaka mo l'air bona bo te Maria Soda oui Tegra Soda ozomona ko kosa na teke kasi lelo yango na kati yote bien kasi yango lelo tozo lakisa bizaleli oto uta nango chez les parents parce que maman Bellevue azo éduquer bango na musala na ya lingi ke musala na ngele ka boye mais vie privée na yo est concernée maman Bellevue ce ko place au monde bango ke bazana ka bazoba ba ko bisa na famille bota parce que madame Bellevue à chaque fois ata biso oyo so ko kutana ye les kaka bo garder personnalité na bino mibali ba ko ye na bino ya sorti nyonso voilà mais bo garder personnalité na bino ni parcours ya Michou na début akimi yango makasa okumisa kasi le wana comment wana moto à vivre dans le monde il y a ingratitude la famille libota mais na ko ignorer source na ngate master Brimo PD nada papa na umta ozomona parce que ce que lelo na yebi ko loba bien bon na yebi ko loba kitoko bo parce que master il a eu son temps de retravailler nga donc azuta na été ataka koloba bo été il faut vendre ça ba nini bo il faut yebo il faut ça c'est grâce à master je suis fier de lui partout na koleka kata nazala mokili nini c'est master Brimo PD nada mtasalinga peut-être na ye peut-être été na yebana na ba koloba lelo pe madame Bellevue a sepela na ngana naza na famille libota c'est grâce à master Brimo moi avec mon papa toujours papa na moi toujours mon papa aïe on a route à wa comment papa nanga yeyo mon président ya yo mona nini ngo ozanga succès bon dina naza pe na posa mutu lokola Michou reconnaître OK mona soni kongo bon dina na azaba masera na ye oh aukena Michou api Michou mais TV pesa radio te ya boya wanga ni ba biso ba vidéo awanga na dina na te et que porter dina na eloko te Michou aze eloko te liboso dina na mutasala Michou atikali kosa dina na te dina na mutafuta Michou mbongo Michou atikali afuta dina na mbongo te ata wanga ni dina na ekitisi dina na te elongoli dina na kidina na te dina na za star autika la star dina na pa kondima te mona soni mona sala partout dina na koza na azali batangi nani na sara soki nani wana bosa ni kombatangi na mibale batangi na batangi nani Naomi Loko à part Naomi Loko mundali boso babandi na ye bongo soki bafingaki ye te mi da fingi ye pona nini tabitika Marie-Jeanne mutabandi alobi ke ye nzoto komi poto Marie azana 45 ans nzoto eza makasi mais banzoto batumusu po Marie-Jeanne alobi banzoto batumusu so elembi ye a protéger nzoto na ye ala la paix avant yango 45 ans azana makasi mais to moni na ba page bazo kola ka ya Gabi c'est pour répondre ya obi soki yo landeli yango se keza yo bata ba 45 ans maboko elembi bazé belé so tozi
ba Sainte Thérèse maboko pe lembi bango et quoi ozomona Marie-Jeanne soka lobi aza na 45 ans oui parce que elle se respecte ozomona ala ko se respecter ala la rava amela masanga ata ko so amela masanga na quantité na ye azaka na bana mikiete okomone pe na lisano bato bafinga bato mona Marie-Jeanne te aza na ba respect oyo ye moko amitia ozomona siko yanga biso ye mutalobi ke ngai nazo garder santé na ngai jalousement ajanga bato bayebi yango même pas nga mutako changa na âge à 15 ans mutako changa 16 ans mutako changa 30 ans mutako changa âge nyonso âge nanga eyebika ngai moko mutami yebi nayebi on a calculé nana mutamuki so na tima sanga ebele na okonda makasi et puis na onuna avant so na tima kama mibale ebele na bebisi na opesa nzoto nanga na kolemba et puis réputation nanga moko et ko sambwa il faut na garder na taille nanga na zanango non mais la sécurité non mais na masanga te na vivre na mai na meka na ko se méfier makama mibale peut-être nzambe ayebi ndenge nini asala makambu na ye c'est ça comme Marie-Jeanne wana so ici ya gadi wapi oyo ya kofinga Marie-Jeanne tala Marie-Jeanne soki l'équipe bimisaka makambo yango te ya lobi obi te ya bileza ko yeba na yete eza comportement ya gabi muto apouser yango ozomona ya gabi muto apouser yango comme bongo afinga gingbo mepona ni OK bandeli liso si bo gingbo me parce que ya liboso po ba yemba ki Belleville moyo mwana mayelele siko touro parce que basali vidéo na aïda ko kumisa showbiz mais c'est normal showbiz est si il faut to kumisa showbiz les problèmes ya gabi na bito za muto mokili nini yango gingbo malobi ya bito po mélanger ngana ba lesbienne wana te nzambe gingbo et c'est lui qui tue Esika Oyo à Ota. On ne quitte pas dans la joie, mais on ne suit pas Loboko Oyo et Bimisio. Il faut dire la vérité, même quand on dit la Keba Fingayo, à vous la balle, faites ce qu'il pouvait faire. Je suis prêt. Josué Gingombe. On a problème. Et le problème pas lesbienne. Et le Canada ne peut pas m'aider. S'il faut négocier avec le diable, je dois négocier. Opposant nyonso baza ba faux bato. Ba comédie baza ka pembeni ya Belleville wana. Ikamo lobama ina ngoya mabete mais ikamo boya ma secret mais mutu moka fuitango. C'est comme si entre vous il y a aussi les Jida. Eza yo tika. Ngana yebi yo za yo. Voilà. Tika. Yingo malba yebi yo. On a permis la Belleville mozono nanga. Na joa moi studio na ya mukeka bongo na futa $20. Soki mbule beta mai ezokota ebebisa bakiti. Na monta à $20 ya ndaku et si baté donc lokuta et na kati. Ndako à $20 na komi lokwa njili ozwango na quartier nini. Mais na yoko comprendre c'est comme si petit frère azara na problème kenanga ya on alinga kina yiba. Que lokwa mama ida lobiki a ko futa ndako à $20 te qui a faute à poser sobe non. Je trouve une contradiction parce que leader a mis si na mama ida tant ba l'émission au début mama ida dira que ça les surprise. Ndaka bongo ne représente rien montant à $20 pour ce qui est de loyer. C'est-à-dire ce qui a lobby qui a ko futa ndako ya $20 te a finga pe na bateau yo azo relation na bango. Et ça ka poser sobete. Na bateau ba relation azua na baza ba faut balela. Maman Ida vraiment faut que pas bercer les mâles. Faut pas bercer les mâles. Donc faut pas laisser batumabe au continuer na bango. Ngai lelo ni bomoni nga boso beva sali kambo se pesi ngate. Je na lo bango Maman international alobi bango ba yosala ba poka mida sengi pona ni bazongisele batakala. OK mais lelo to mona nde basala ba analyse ya critique photo lobelango parce que to ba pandisango matière ye photo lobelango obligatoire parce que nzambe pa yeba ka matière o soki utaki na famille bota mais to lala pongite tango bino bo loba ke makambu ya ba Naomi Lokwa
bozo kola ngona sila pourquoi au moins que na ba question na ba réponse ba mi pesa parce que les bazo kola zela pardon bazo kola ngona sila parce que ba mona bongo za la carte OK o bongo na carte zela lelo oui lelo ngai soki batenga mutakala na ngai ya soni na yo Pamela c'est noko la lu ya noko prince ya noko mundirba ya noko tali ya mutu nyonso mutakala ya nani yanga ebimi banda soni na madame Belleville parce que na confiance a pesa nga akondi bateke mutakala ngai za détalé OK ozomona madame Belleville akolinga te amona mutu moko poke batangi kombo na nga na ndenge mabe peut-être bato na ba criminel or que Bianca zanga pe za parmi bato ba bomaka bato mais sona madame Belleville lelo soki ba otanga kombo ya bonbon eza par rapport que yeba zaki na partout batangi na biloko batangi na ye parce que za bato bazaka na SB ozomona eza soni makasi eza soni ya place o bazalaka mama bango sikazaka te yango conseiller bana eza likolo elandaka Pamela soki yo moko mama oleka na ligne mabe oza na conseil te ya opesa bana beaucoup plus bana baolega mpe kana banzela bandulema telle mère telle fille hein mais oui yango tozomona OK émission na biso mais moi polémique moko oyo ezoleka moi etoleka ngo bongo ezate lelo oyo tozoyeba te bata SB nyonso donc tato lobaka telle mère telle fille bana baola na exemple ya mama parce que biso nyonso toyebi ke sila za mwana papa Lombe mais na sortie médiatique ya sila komona sila ndenga zozwa trophée ko kumisa papa na biso bodo papa bodo mutabimisa eza papa Lombe te makambo to okay nango wapi ya sila taso abazani mwana Lombe te esali Lombe ni esali lote esali Lombe loko te sila azo peser na été pesaka te na film na kitoko sila comment a convoquer papa Lombe na trophée ni na kitoko ya solo bapesa sila jamais papa Lombe aza fille ya Belleville asimbi Belleville boye libosa maman d'état abi elle c'est ma fille azo ça la fierté nanga aza ko honorer nga partout asimba sila te sila c'est une malédiction pour papa Lombe là je te dis vrai bato ba tenir nga regarder sila za malédiction et pas papa Lombe parce que papa oya bimission ngati na vana kitibo soki na lobi atali kambo moko na mabe po na papa na biso masasi ka bamba lobi na ngo lettre ba tonton mo ba osela nga lettre bien quand tu veux virer au longo famille bota parce que fingi papa masasi et boni papa ba bota sila papa Lombe ba tendresse o aze lo côté mibali ba milaka diamba azo mela soya ba papa koko bazo kosa na appareil ya photo ba kosie caméra soya malili azo melango azo ko kosa azo ko vanda pa finga papa Lombe ndenge ni atiki ba comédie congolaise inzala a préféré que kozwa ba maman Delta et pourtant pe maman Delta ngo ayebi Belleville ayebi ndesila eza problème de na ma famille a joué kuna soki Delta yeba ki sila po ani ba mema na casting ba tindaki tous les deux bango mi baleti Papa Lombe oui papa Lombe na casting papa otali vidéo ngote papa Lombe na casting na tinda ki ba photo ya ici là na Belleville ba jour bango mi balé ba sélectionner bango bandana nani tant bango ba tali ba bino on va commencer avec avec le noir qui est Poutine de l'écriture Belleville télévision maman bango travail gauche bien international la reine Mario maman Mokondi tout est accompli papa ponika ye si la baponi était il m'a dit que va pas jouer bapona qui était poigné ayebi français te lobby ayebi français te c'est la français c'est Belleville qui parle bien le français et azala qui moi ça pamba te moi c'est boyeri ya boyeri Michel voilà merci Moté. En tout cas, bon, je ne peux pas m'asseoir comme ça sans rien dire. Je suis très contente d'être là. Belleville, c'est ma fille. Vous avez vu dans ma famille, c'est ma fille. Avec papa et Lombe, ils sont venus les chercher, ils sont partis, ils ont travaillé avec moi. Je suis restée en contact. Tous les jours que Dieu fait, on s'appelle. Et là, on va voyager. Mais il m'a dit, maman, je sais que vous voyagez, mais il faut tout faire pour pouvoir venir pour 7e édition. Parce qu'il y avait plusieurs éditions, donc je ne pouvais pas venir. Donc, maman, il faut tout faire pour être là. Donc, je suis ici en famille. Tout le pays ne sait pas que je suis là. On appelle ça, je suis venue en catimini, juste pour ma fille et juste pour vous. Donc, c'est pour ça. On n'a pas voulu qu'on en parle, que ça reste discrètement. Donc, si je suis ici, tous ceux qui sont là, je suis venue pour vous, je suis venue en famille et à très bientôt.
Alors, aidez maman à descendre rapidement. Yango tozomona biso tomonaka chaque vendredi ya mois mais va consacrer on maboko ya fin du mois bato wana tout bakendaka na prière yoka nti bamariana bazangi mabe ozomona mais à chaque fois tellement belle vie à sacrifier moi moko boye jour moko boye pour la prière na vanda na bana na sura na bango na terre basala nzambe baya ba fortifier bana o bana baya ba kemonda TV ba kuta na ba aventurier ba kuta na ba tente yango moni ke bana o ba otambola lola na lola selola mabe ezate pamela yo kanisi likambo ya munene o soki ezalaki na ngamu na biso bela mais au secours mamo international mida ese de panama mais voilà mais mida pe alobi ka vérité alobi ke bozo bazo donc tinde ba kumisaka bango wana baza ben inconscient ba yebi na ba yebi ko jouer te ba yo lukaka matala na silo ofula bango parce que bango balobi bo kumisa bombo bango na pe loka malonga balonga bango sala ka ngana ko ba ke micho yeba ko jouer te lelo ba pesa ya tolobaki yango na sirène oyo pa Kevin oyo azali yango trophée nzoka yaya aza na soubassement trophée bapesa ye partout esangisa mbongo basombi trophée bapesi ye azwi trophée na ye na partout parce que ndenge asangisaka 4 pantalon mbala moko bavandi babi te mwana azomérite aza makasi koma azosangisa biso 5 boye il faut topesa ye trophée donc moni bapesa ye trophée ya corps Ozomoyo quand tu te fais comme la film. Non, c'est du trophée de corps parce que il a bien travaillé avec ici nom. Okay. Ozomona qui a appuyé ça c'est Sila. Sila mutaza ko appuyer bango ba finga pape lombe. Et lelo bango ba kozo courage ya kovanda pona ko loba makambo na pape lombe. Soki Sila wanga ni pape lombe. Et tali kaka Sila ya mutako yeba. Pape lombe za na xi peshanga ne pembeni. Azana na le anda ya pembeni. Azana 1050. Azana Lacoste, azana mama kalunga décor, azana fini. Azana presque bato wana tout pembeni na ye. Sila soka wanga ni awanga ni pape lombe akende pas bodo tanga kofanda moni mukolo tendance alobandeka yo bodo yo fuka maza mutakala senga sila pardon ndako comprendre aluka ngudi mbangu na kezonga na sa ngudi mwana na ngai oyo mutu na bimisa boni sila eleki elle fait quoi dans groupe Simba et le même mutayeba kita bokoli nkosi et sila la kosi et le même abana ko se pulmoner APC film acheba na banini yo so madame et le mazana meta pinga na poto en na sila wapi bien bo sepela nango to komi na suka bat ba retenir ni émission mokona bat ba retenir na famille boto ba mal à la tête baza dipine mal à la tête na mal à la tête na maman ba mal à la tête Rihanna Chole mal à la tête Maya Longono mal à la tête Tega mal à la tête. Au grand jamais, on va nous prendre comme on fait les partous. Jamais nous les partous, pas nous. Jamais Belle-Vie aux Anasoni. En tout cas, vous en a confessé à Madame Belle-Vie. Oui, les partous sont ceux qui ont marié à Sali. On va Sali là qui colonne la famille déjà. Oh mais qui me la yé moko déjà. Ça coûte Madame Belle-Vie. Non, en tout cas, merci beaucoup. Na bana nyonso wa jouer na Bella, ba Keni wana, ba Tegra wana, ba tunyoto jouer na Bella. En tout cas, nzamba lola bomba bino yaya. Oh ça bala. Avant nda kuna libala kufanzala avant kana nda kuna libala biso pena nuto balite en tout cas nzambe ba aventurier nyonso ba ya po basakana biso nzambe la bisa bilo na bango to comme na suka bambote
Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand les toyisa bino musalande et benga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu. C'est bien moi votre humble servante Pams Matondo, autrement dire la star, maman qui a famille Libota, la fille qui dérange des fasseurs, il y a Sir ya Belvi Kandila Patrona qui est poutine de l'écriture, tabita ba comédienne était à Baba, recherche ya comment en tout cas, maman Belvi a commis la qui biso film na combo ya métocratie en tout cas pour consommer film la biso 10e épisode des autres déjà nous on a lelo minimum to ben on ka film la biso mérite film la biso mérite donc consommant vraiment et cause la bien makasi famille Libota merci beaucoup showbiz les cas qui malamu to ba ke to kotika showbiz était showbiz si avril oignon so photo consommant merci na bateau oignon so basomba ki ba billet na bango ba kota ki na showbiz spectacle les cas kitoko makasi en tout cas merci na bino nyonso merci na poutine de l'écriture maman comment Belvi Kandila Patrona maman a mérité showbiz maman lelo to tchai na niveau ya level to kitisa na ba polémique ya mikete parce que tozoya ko défendre les valeurs maman Belvi aza vraiment valeur na profiter ko pesa mbote na nga et papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBCG la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Gola la Patrona je te salue aussi papa ça mon le nécessaire en tout cas ba téléspectateurs on nyonso bozo biso vraiment toyebi ke Congo tozaki na inondation ma ezobimate pour ezate to ana difficulté ya makambo nyonso en tout cas Congo bikolo bocha biso kana ba prière ko soit ezate eloko pe ya koloba vraiment mingi ezate lelo na plateau na ngana zanga mo côté na zana bien kazanga mwana suka ya famille Libota nazui mwata nazozwa eli sur na plateau na ngaite lelo na préféré ki nazwa en tout cas to consommer film na biso oyo maman Belvi a formé biso merci na Kenny en tout cas Kenny un bon actrice ndenga zo incarner rôle vraiment bravo na Kenny biso penza na Belvi TV to jouaka biso na Belvi TV to za bata ba partout ste Toi va partout c'était biso na Belvi TV biso ko jouer kaka nande bofinga ba yebi olata te bilongi mabe ba makolo kilo sko biso eloko na sepela nango biso toi va partout c'était biso to bala kama bala ya solo merci beaucoup en tout cas ndena lobai kana zanga moko te na zana mwana suka famille Libota Bianca zanga Bianca bonjour bonne santé soin famille Libota no stress ya biso copine abala voilà Siana abala Agno abala Davina Apo abala Getty abala mama mono abala mono kisi bato soni biscuit nyo biscuit nyo no kotalo te ah ye biscuit to bombo biscuit akalonga Minabi tellement boza ba bombo molingaka ba fiba vraiment ni do akande voilà Minabi nena zabo nalo ngoli yo bombo na ko komza tambala famille Libota no stress je salue la présence de Yalalou famille Libota no stress yende tobetsanga mikolo ti ba okanela kanela pona ye ba robeto te Pamela Musala on est dit to romi voilà eso mona famille Libota biso ba pit bazala te biso to ba semba te biso to na bano bazora bango te jipi moko bazona 3 pantalons jamais biso bazora biso pantalon moko jipi moko pe ya ndako libala mama kalkina bango siko ezalaki ke makambo yo c'est un boloko ko munoko mne lokwa jipe sile élastique olobi boloko ko munoko mne lokwa jipe sile élastique aolo ba ke madame Belvis ko sera bango na kalkine ba mona ke lokola Maria Tumba Maria Longondo ba mona lokola Tegra netema bazaka moi l'air bona te Maria Soda oui Tegra Soda ozomona ko kosa na teke kasi lelo yango na kati te bien kaza yango lelo tozo lakisa bizaleli oto uta nango chez les parents parce que maman Belvi azo éduquer bango na musala na ya lingi ke musala na ngele ka boye mais vie privée na yo est concernée maman Belvi te sko place au monde bango ke bazana ka bazoba ba ko bisa na famille Libota parce que madame Belvi à chaque fois ata biso oyo so ko na ye les caractères kaka bo garder personnalité na bino mibali ba ko ye na bino ya sorti nyonso voilà mais bo garder personnalité na bino mutu so ka lingi yo mais mai pa na ngana ko yeba aza aventure
aventurier to bizarre boluba solo yango moi na famille bota biso mutu masaka na biso ezate ah bota la bomba place à sucre vraiment yo benga tolo ngai na ya déjà théâtre na mituka nanga osala kanini mais tomoni ananani émission Michou asali faut tolobela ngo parce que toza bapandisa ngo Michou asali émission na yaya na biso Yvette Kalombo oyo na pesi bambote Yvette Kalombo bambote no ebele Michou asali émission l'équipe vraiment kitoko sans polémique l'équipe kitoko mais na ba question oyo ebele yaya na biso Yvette Kalombo tuni Michou début à carrière na comme si au lobby début à carrière au qui maka début parce que mutunyo sa uta na source yo utaki na famille moko boye o lelo batu ba la confusion maman ya botio na maman mobokoli c'est deux choses différentes na moni parcours ya Michou na début a kimia ngo makasa ko kumisa kasile wana comment wana moto à vivre dans monde il y a ingratitude la famille libota mais na ko ignorer source na ngate master Brimbo PD nada papa na umta ozomona parce que ce que lelo na yebi ko loba bien bo na yebi ko loba kitoko bo parce que master il a eu son temps de retravailler nga donc azuta na été acteur Koloba Boete, il faut vendre ça va ninibo. Il faut y faut ça, c'est grâce à Master. Je suis fier de lui. Partout dans le Kata Nazara Mokilinini, c'est Master Brimbo. Pédena dans ta salle, peut-être, peut-être été. Naïeba Koloba, le Madame Belleville a ses pélans, Naza, la famille Libota, c'est grâce à Master Brimbo. Yaya, yo mon ani n'engo aux Angasux. Bon, dit Naza peine à poser Moutou, la Michel reconnaître. Ok. Moi, ma soeur dit, bon, dit Nana. Azaba basera masera nae. OK. Oh, aukena Michou api Michou. Mais TV pesa radio te ya boya wanga ni ba biso ba vidéo. Awanga na dina na te et que porter dina na eloko te Michou aze eloko te liboso dina na. Dina na mutasala Michou ja Michou atikali kosa dina na te. Dina na mutafuta Michou mbongo, Michou atikali afuta dina na mbongo te. Ata awanga ni dina na. Ekitisi dina na te. Elongo li dina na ki dina na te. Dina na za star, autika la star. Dina na pa kondi mate mona soni mona sara partout. Oh yeah. Dina na kosa na ete jamais. Azali. Azali. Batangi na nani oh na sara soki nani wana bosa ni kombatangi na mi bale. OK. On batangi na pa. Batangi nani Naomi Lokwa. À part Naomi Lokwa mundali boso babandi na ye. Bongo soki bafinga ki yete. Mi da fingi ye pona nini. OK. Maman international alobi bango ba osala ba poka mida sengi pona ni bazongisele batakala. OK. Mais lelo to mona nde basala ba analyse ya critique photo lobelango parce que to ba pandisango. Matière yé photo lobelango obligatoire parce que nzambe pa yeba ka matière o soki utaki na famille bota mais to la pongité. Tango bino bo loba ke makambu ya ba Naomi Lokwa bozo kola ngona sila pour toi au moins que na ba question na ba réponse ba mi pesa parce que les bazo kola zela pardon bazo kola ngona sila parce que ba mona bombo za na carte. OK au bombo na carte zela lelo oui lelo ngai soki batenga mutakala na ngai ya soni na yo pamela c'est noko la lu ya noko prince ya noko mundirba ya noko tali ya mutu nyonso mutakala ya nani yanga ebimi banda soni na madame Belleville parce que na confiance a pesa nga akondi bateke mutakala ngai za détalé. OK ozomona madame Belleville akolinga te amona mutu moko poke batangi kombo na ngana ndenge mabe peut-être bato na ba criminel aka Bianca Zanga pe aza parmi bato babomaka bato mais so na madame Belleville lelo soki baotanga kombo ya bonbon eza par rapport que yeba zaki na partout batangi na biloko batangi na ye parce que eza bato bazaka na SP ozomona eza soni makasi eza soni ya place o bazalaka mama bango sikazaka pe ko conseiller bana eza likolo landa kapamela soki yo moko mama oleka na ligne mabe ozana conseil te opesa bana beaucoup plus bana ba olega pe kana banjela bandule mal telle mère telle fille hein mais oui yango tozomona yango tozomona biso tomona chaque vendredi ya mois mais va consacrer ma boka il y a fin du mois pas tout que dans la prière yo quand tu ba mariana bazangi mabe ozomona mais à chaque fois tellement Belleville
à sacrifier moi moko boye jour moko boye pour la prière na vanda na bana na sura na bango na te basala nzambe baya ba fortifier bana o bana baya ba kemonda TV ba kuta na ba aventurier ba kuta na ba tente yango moni ke bana o ba otambola lola na lola selola mabe ezate pamela yo kanisi likambo ya munene o soki ezalaki na ngamu na biso bela mais au secours mamo international mida ese de panama mais la mais mida pe alobi ka vérité alobi ke bozo bazo donc tinde ba kumisaka bango wana baza ben conscient ba yebi na ba yebi ko jouer te ba yo lukaka matala na silo ofula bango parce que bango balobi bo kumisa bombo bango na pe loka malonga baloba donc wana ba ke micho yeba ko jouer te lelo ba pesa réponse ya tolobaki yango na sirène oyo pa Kevin o azali yango trophée nzoka yaya aza na soubassement trophée bapesa ye partout esangisa mbongo basombi trophée bapesi ye bon azwi trophée na ye na partout parce que ndenge asangisaka 4 pantalon mbala moko bavandi babi te mwana azomérite aza makasi comment azosangisa biso 5 boye il faut topesa ye trophée donc moni bapesa ye trophée ya corps ozomoyo kati tofaka comme la film non c'est du trophée de corps parce que il a bien travaillé avec ici nom lui elle part avec les 6 noms sur que le nom là il a calculé non cette fille elle a bien fait avec ici nom elle fait nous bien comme ça non il faut qu'on te donne le trophée donc on m'a pensé qu'il y a trophée voilà yo quand tu ma kambo ya makasi ndenge yebo eza ngamba belle là la tête attention il faut pas kotaka comme parce que ba yebi ke SB eza likolo so batangi ba kombo batu wana yango ekole sila fois longola bango pembeni na ye a remplacer batu musu c'est que makambo o ba osa ba yo lakisaka batu na maquillage o ba ojo ba perruque na mutu ba yo lakisa te ke o actrice faut à jouer parce que ko jouer par mo lelo ba lobi ke bandimi yango ba zonga biso réponse ke makambo to lobaka ba yebi penza ko jouer te ba komi osenga batu ya kalande ba zonga c'est que tinde ba komisa bango linda zalikolo alinda yebelaki na ye avant aboyaki kokota na partout alinda umela naoloba na yo chance linda kimaki avant voilà chance gatibi ayebelaki parce que là-bas on mélange quoi là-bas on mélange les filles et les garçons pour faire quoi elle est partout non tellement gâtibé ils sont partis avant osomona omoni makambo yo ta baolo bake il fait coller même c'est fait coller même ta baomona michu baomona mam mais balobi mama sa benga na ye a lukaka bano ya mikem ke yebi na ba pe ko jouer te benga na ye parce que ba pesi et l'autre côté bomba a rien fait là-bas a pesi et kiti si SB on a minute bana bazebele bano pe ba yebi ko tourner ba l'équipe le problème c'est ça on va comprendre te lelo so ke na ba groupe théâtral o ba le kaka na ba TV local na biso kende ka eta pa président Gabano mona bano ba jouaka kuna ba fi baza kuna français eza na munoko e joueli mais tozo yeba te bo ke kozwaka bato bazo uta nil part o ba sala mabokete bo monika che make up a che choko a che perruque na boye bozui bango mo réputation théâtre nengo comme voilà ngelo kona loba ki soko za chaîne tika na boulevard ko kota na maboke na biso te ozano mal répété ko kota na maboke na biso parce que yo pe donc okomisa lokola bata maboke lokola mal répété nzoka yo moko noza mal répété neti babombo bakop basala bakop na bango yango lele mona na miso bato na baya ko masquer na théâtre nazaka étonné namoni asali émission olobaki avaya théâtre abandai deya kofutela ndako ya $400 fille ya Kinshasa osalaka te chez les parents olongwe liku oke kofutela ndako ya $400 mbongo zwaka wapi partout yango ebimi ime na c'était DTT nzambe obinga to na vandi ya mama musuto sekate so natali parcours abano yo na tupasi pa biso to se pulmoner na ba groupe ngana zo ya ngana to na Monique na vandi natali na bi
YouTube pe ya mo bongo on pesa mo kokoso na zingela ta moi na victoire wana na chata basaki nanga na teka kana ebeza na mukolo nzamba ko sone pe ngenge mananga ebeti mais comme si biso ba fit ozo envier trop tala lelo misala ya batu ya mabene ko vanda kana immeuble ngapela ke no lula ko pamela la kana likolo ngapela te pamela yango lo ke so bomba génération na biso yango lelo complexe pardon complexe ngai na bana ko vanda Yvette Kalombo et pas na bango et pas ba Yvette Kalombo il faut s'épeler so comme pas ba Yvette Kalombo po Yvette azaki makamana ngata ngam grand sœur na yende na sina ikamana nga ozomona donc mais tozalaki ba nakol ba famille ko parce que ba grand frère ya Yvette Kalombo ba ya mukie ba ya minons ba Didier bazaki ata ba okemela masanga ngo wapi petit na bango faza ponga bazaki soldat donc na banaki ne za bango ba vient na place baza o manquer bango te ponga mo mta makasi na zalaki wana ba ve ba yesu ba fandi mo ba bendi na petit na so ya katuma so fandi wana et pas ba Karim Mokonzo kota te mbila soda mureza wana na porte ke zondo le ka wapi non yebiso o kote la wapi mais nazalaki la seule personne on a bano kota na ba famille wana na ye na lié na kepa ba kariso kuna ya na buta te na lande na kabinda kuna na Rivonia toke ko lia kuna lo sona madesu et pas ba vivete mayamba parce que ezaki famille oyo tokolaki tozalaki convianete pour à l'époque nani Yvette Kalombo otanga na bambinière ozomona elaki tapage à caneton bambinière Molière elaki jeté on a bitu tozaka na l'école Bakarim otanga na l'école moko parce que papa parents na bazaki na moi situation ozomona bazaki na ba situation esenga ke bana bango batanga na bagombe bona bo bitu tellement ba parents bazaki na bana bozui esenga totanga na baloboko na balingwala wana na ba wileri wana banotanga wana mais au grand jamais na tikala ko lula kena lula Yvette Kalombo ne na banako mona mususu mwa mote papa on pese mutu ko tamba na Bakari Mokonzo jamais never na sala mote yango loko eboma génération de la théâtre bon moi na roba liputa nenga ina roba liputa ba oyana ngote aya 5 ans na yebo sala po we sala mona jibe pena chaika mutu boy ozoyaka na vimo ozoyaka na télé po on détruit ba foyer batu mo baby ça ba mabala batu tala lelo sort na bino en tout cas si le rola la pondite pa na kola la te bino kola la te baba la partout yo baba yo oyo ki c'est théâtre soni yo ça la partout yo ceci la bengalo na SBT pona nga c'est le monde mais lelo ka nengo mutikolo ba wana batu bazoye baté lelo fo biso jeunesse congolaise toujours conscience na makambo ebele papa kosa mutamba il faut asa le loco biso nous sommes des bantous biso fa mindele te il faut ba moni jeune fille oui ba parents ba tumisu ba na mbongo mais jeune fille mo bosa maboke il faut pas landela maboke non peut to comment ok na nini na sokoda te poto to ba mbongo na biso ba droit d'auteur non to kenda te il faut papa kosa mutamba il faut que kosa ba analyse oyo mwana ta ma mtu ka $10,000 asa ka nyo asa théâtre il faut ko landela théâtre ba futa ko combien théâtre ba futa ka combien hors théâtre sala musala ni bongo soma mutu ka bongo ya $10,000 ya toza mobala ngaza na poto ya to boyi na biso te ngelo na ngena lobaka ya ngona il faut ba mama ya groupe ba papa ya groupe faut ko batela ba personnalité na bino po ba makambo e comédie mama ya biso sila e comme na bino pe na ba groupe te voilà lelo na moni émission Marie-Jeanne Asali azolo baka na boyi na makambo na yebite émission Marie-Jeanne Asalaki to ya gabi asali nini entre bango mibale Marie-Jeanne oboya makambo makasi bo ngai eloko na oyebisa ya gabi vie eza compliqué yaya po mutu avant kufa mi yebaka kenga na okufa koluka to kufa na komba mutu be musongola me mangambu kenga nde muna bomisaki ye te yo comme yo liano diana makila
comme yo bomano suzi Marie-Jeanne aboyi na ye ya gabi Marie-Jeanne abi aboyi pardon limbisa ya gabi problème ni na Marie-Jeanne Marie-Jeanne eloko no nini Marie-Jeanne alia Marie-Jeanne abi bien abi ngana yebi makamba Gabriel belé oya soni ya mabe mais soki ezalaki ye ayebaki yanga ndalingaki aetale nga na TV mais fike nga na yebi makambo na ye moyene etale ye ezati ya gabi okota ta reconnaissante te pa moto ayebi vi na soni maboya kobebisa réputation na yo aboyi kotanga kombono na mabe ya gabi animi na mabeno na nyonso yo ozofinga ye mais ye abikaka abona ye baproblème ya gabi tika Marie-Jeanne Marie-Jeanne mutabandi alobi ke ye nzoto ekomi potopoto Marie azana 45 ans nzoto eza makasi mais banzoto bato mosusu po Marie-Jeanne alobi banzoto bato mosusu elembi ye ao protéger nzoto na ye alala pe avant yango 45 ans aza makasi mais tomoni na bapage bazokolaka ya gabi ya répondre yaya obi soki yo landeli yango seke eza yo bata ba 45 ans maboko elemi baze belé soki ozwi ba Sainte-Thérèse maboko pe elembi bango ekwei ozomona Marie-Jeanne soki alobi aza na 45 ans oui parce que elle se respecte ozomona atako se respecte alalaka avant amela masanga atako so amela masanga nde na quantité na ye azaka na bana mikie te okomona mpe na lisano ya bato bafingaka bato omona Marie-Jeanne te aza na barespect oyo ye moko amitia ozomona sikoyo yanga biso ye moto alobi ke ngai nazogarde santé na ngai jalousement age nanga bato bayebi yango même pas nga mutu akotyanga na age ya 15 ans mutu akotyanga 16 ans mutu akotyanga 30 ans mutu akotyanga age nyonso age na nga eyebi kaka ngai moko mutu na miyebi nayebi ke naza yaya Pamela na yaya Samigra na age oyo ya ngai na age oyo ya bino nayebi ke nga na yaya na bino ozomona mpona nini na tai na ngai naza nango naokalikile nana mutu amokie so natie masanga ebele na okonda makasi epuis na onuna avant so natie makambo ya mibali ebele na bebisi na opesa nzoto na nga na kolemba epuis réputation na nga moko ekosambwa il faut na garde na tai na nga naza nango naomela secret te naomela masanga te na vivre na mai na meka nanu kosemefe na makambo ya mibali peut-être nzambe ayebi ndenge nini asalaka makambo na ye c'est ça comme Marie-Jeanne wana siko esu ya gabi wapi oyo oya kofinga Marie-Jeanne tala Marie-Jeanne soki eleki bimisaka makambo yango te ya lobi obi te ya bimisa koyeba na ye te eza comportement ya gabi mutu apousse yango ozomona ya gabi mutu apousse yango comme abongo aofinga gingombe mpona nini ok bandeli lisusu si bo gingombe parce que ya liboso mpo bayembaki Belleville moyo mwana mayelele siko turo parce que basali video na ayila ya kokumisa showbiz mais c'est normal showbiz esimbi fo tokumisa showbiz les problèmes ya gabi nayebi toza mutu ya mokili nini yango gingombe alobi abi po mélange nga na balesibienne wana te nzambe gingombe Yari, je te salue. En tout cas, papa, en tout cas, merci, félicitations parce que tant que bino boye, bon, quand tu es gingo maman mobile. Si. Ozomona mobile asambwaka te Pamela. Mutakala mobile batma walanda ngo mingi mais mutakala mwasi ekotaka panique ata ya mutaliboma. Mutakala lisusu ya bato mususu ebimi na internet ozomona te. Ngo passe ça. Era kama mobile na ba français nyonso wana tina niveau na pourquoi? wana baza bachine bachinoise basaka maseki na Karine Mokonzi te Karine Mokonzi aza na basoldat era menga na kokonseye oka aza mpe ya nzoto na kitoko era ape ya nzoto na tatouage no mpe ebele mais eresopi yo kaka moni kofinga bagage na motu ezali est ce que ezoyebana te eza bagaulois pardon bawario to eza bachinois entre parenthèse tozoyeba te era banani bakosa te franchement toloba po toloba mais eza kitoko te c'est la honte ozomona eza kitoko tomoni ndeko ya mobali ndeko ya mwasi soko bimi na moninga ofilme moninga lelo po bwaka ngo na TV ozoyeba te ndeko wana aza na famille ndeko wana aza na mama aza na papa aza na belle famille aza na baleki na ye na yo moni bongo obebisa réputation na ye yo moni yo na makasi te yo po sepela ye na ngo yo po sepela ye na ngo mais lelo yo moni osambwisa moninga bongo yaya oyo
est-ce que bisor no tout se paie ici ben est-ce que bisor no na samo yo mutakala mutu biso to badi intero mona ka ba mitakala na bino c'est ça mais bino tema ko mona ngo ezedo kwa kitoko o sambusa nde kwa mobali mukolo bongo bo ngai na tiko tala ngote tango na monika tatouage na mukongone puis na supprimer ki ango pamela isa kitoko te ba biloko photo tika ngo so za poso bimana muninga tinga na kama tani baleza ke muninga mwasi pozaki anamu soki anamu soki anamoureuse muninga zui photo atindeli yo soki bobeba ni ozi photo ano publier à quoi bon ozo posa ne ke yo posa bandeko basi ba kosala ndenge yo sali muninga ndenge ba osala bandeko na basi ndenge musi ba kosa bandeko no te me bazongi sango pa bana na yo bokecha ndima ite ke lelo bana basi ba kosa la publier ye mo kan ndima ite ke lelo ye mo pe mutakala ndeko ko ya na TV ya to se méfier to seka poto seka era mais d'autre part ça fait mal bino ba toza en caractère ya resambusha ka baninga bongo era bino na makasi te courage ya courage elema pupola mabele azande ko na biso congolais ozande ko na biso mobali courage ya bokechu omona nga komisa ye mutakala na ye ezaki ata 3 jours na akumisi mutakala na ye mwana mama Marie adore mutakala na bongo siko ya yo ya pembe bongo ya santage ndoto pe kitoko bongo ape mobali arrive de notre kola na niveau ba lo akaza pede na tali peda kokoza bongo te jamais era pede te peda kokoza bongo te franchement era mobali en tout cas félicitations noko era ngako na bana banga sa pantole kokoza neti keba kebo nde ya noko bokechu mais quand on a tali ya era félicitations era pardon obi soki ba luka noko era mais na pina fukela mo bien na epoto noko voilà merci beaucoup bien to comme na biso na suka émission na biso mais moi polémique moko ezoleka mo etoleka mo bongo ezate lelo oyo tozoyeba te bata SB nyonso donc tato lobaka telle mère telle fille bana baola na exemple ya mama parce que biso nyonso toyebi ke sila za mwana papa Lombe mais na sortie médiatique ya sila komona sila ndenga zozwa trophée ko kumisa papa na biso bodo papa bodo mutabinisa ye eza papa Lombe te makambo to oke nango wapi ya si la taso bazani mwana Lombe te et ça le Lombe ni et ça le lote et ça le Lombe le côté si la azo peser na été peser raté na film na kitoko si la comment a convoquer papa Lombe na trophée ni na kitoko ya solo ba pesa sila jamais papa Lombe aza fille ya belle vie asimbi belle vie boy libosa maman d'état abi elle c'est ma fille azo ça la fierté nanga aza ko honorer nga partout asimba sila te sila c'est une malédiction pour papa Lombe là je te dis vrai batu ba tenir regarder si la malédiction et pas papa Lombe parce que papa oya bimission ngati na va na kitibo soki na lobi atali kambo moko na mabe po na papa na biso masasi ka bamba lobi na ngo lettre ba tonton ma ba sela nga lettre bien quand tu veux virer au longo famille bota parce que fingi papa masasi et boni papa bota sila papa Lombe ba tendresse o aze lo côté mibali ba milaka diamba azo mela soya ba papa koko bazo kosa na appareil ya photo ba kosi caméra soya malili azo melango azo ko kosa azo ko vanda pa finga papa Lombe ozomona qui appuyer ça c'est sila si la mutaza ko appuyer bango ba finga papa Lombe et lelo bango ba kozo courage ya ko vanda pona ko loba makambo na papa Lombe soki sila wanga ni papa Lombe et tali kaka sila ya mutako yeba papa Lombe azala xi peshanga ne pembeni azala na le anda ya pembeni azala 1050 azala lakosa azala mama kalunga décor azala fini azala presque bato wana tout pembeni na ye sila soka wanga ni awanga ni papa Lombe akene pas bodo tanga kofanda moni mukolo tendance aloba neka yo bodo yo fuka maza mutakala senga sila pardon ndako comprendre aluka mangu di mbangu na kezonga na sa ngudi mwana na ngai oyo mutu na bimisa boni sila eleki elle fait quoi dans groupe Simba et le même mutayeba kita bokoli nkosi et sila la kosi et le même abana ko se pulmoner APC film acheba na banini yo so manda et le mazana meta pinga na poto en na sila wapi sila ze loko te na batu ne bata sata Babylona OK no zika en tout cas moto a showbiz fait ba compte masi no zika kuna o zika na batu no na moto wana showbiz mais balobi pes Belgique kandi azana e complexeuse
ndenge nini atiki bacomédie congolaise nzala apréféré ke kozwa bamama delta et pourtant mpe mama delta yango ayebi belvi te ayebi nde sila eza problème te na ma famille na joie kuna soki delta ayebaki sila mpo ani bamema na casting batindaki tout le deux bango mibale ti Papa Lomba, oui, Papa Lomba na casting. Papa, otali vidéo yango te. Papa Lomba lobi na casting. Na tinda ki ba photo ya ici là na Belleville. Ba jouer bango mibale, ba sélectionner, bango bandana nani. Tant bango ba tali ba bino, on va commencer avec avec le noir qui est Poutine de l'écriture. Belleville télévision, maman Mokonzi travaille Gotti bien international. La reine Mario. Maman Mokonzi. Tout est accompli. Papa Monika yé. Si la baponi était il m'a dit que va pas jouer bapona qui était poani ayebi français te lobby ayebi français te c'est la français c'est Belleville qui parle bien le français et azala qui moi ça pamba te moi c'est boyeri ya boyeri Michel voilà merci beaucoup bien kazanga tokomi na suka émission na biso makamba ko lobezali mais toko joyeux le sou pour la deuxième fois parce que biso ba dio na biso na ye boyebi keke ndaka bien bo sepela ngo tokomi na suka ba retenir ni émission ko na ba retenir ba retenir la famille boto ba mal à la tête baza dipine mal à la tête na mal à la tête na mamoulu ba mal à la tête Rihanna Chole mal à la tête Maya Longono mal à la tête Tega mal à la tête. Au grand jamais, on va nous prendre comme on fait les partous. Jamais nous les partous, pas nous. Jamais Belleville aux Anasoni. En tout cas, vous en a confessé à Madame Belleville. Oui, les partous au soir qui au mari à Sali, on a Sali là qui la famille déjà. Oh mais qui me la yé moko déjà. Ça coûte Madame Belleville. Non, en tout cas, merci beaucoup. Na bana nyonso wa jouer na bela bakeni wana bategra wana batu nyonso jouer na bela en tout cas nzamba lola bomba bino yaya. Oh ça bala. Avant ndako na libala kufanzala avant kana ndako na libala biso pena nuto balite en tout cas nzambe ba aventurer nyonso ba yapo basakana biso nzambe la lisa bilo na bango to comme na suka bambote na pesi na la maman chérie, maman José Dousadis, maman Claudie Bocatola, ya Sylvine Jolie, un grand merci à mamie Kadina de Belgique, maman Germaine Makese, maman Germaine Bidi, maman Ningo Yamputu, maman Niba Super, la grande H, maman Sakina, Duchesse, Eveline Tsunani et maman Isabella Yabino Yangoana. Merci beaucoup Nanou Ngembo, Pierrette, Renate Kitenge. Merci à toi Nicole Makaya, Motema, papa Jérémy, papa Jean-Claude Ataliana. Merci na Mireille Madimba. Merci na Mifilesa, Motema ya Papi. Merci na Lomolesa, Nzamba Garsas. Merci na Yodek Lesa, maman la Lesline. Merci na Niki Lesa. Merci na Irène Kialuta, Motema Richard. Merci na Nadi Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karen Zanga. Patricia Branco, Bibi Chimousouamba. Merci à toi. Mauvais propre Jean-Paul Kapinga et mauvais propre titre d'Aposta, le roi Seigneur Christian Goma. Merci à toi. Yapichu du fond à Mignon Noble. Merci na Dipine tout est quota. Moi, je suis assez respectable. Garde corps propre. Au week-end, on a zalaté. Au mon écoute, moi, ça nous a zalaté. Au courant, on peut dire Dipine nani. Pour $100 à Zanang. Femme forte. Elle dit qu'on a on a 100 mots. Dipine pas partout. Nous partout, c'est pas pour nous. Voilà, merci beaucoup. Comme il a sous émission, na biso bo liker, bo partager vidéo, ba commentaire na bino na pesa la biso bien pour améliorer ko ça la bino musala bitoko. Bo comprendre biso to ana balabala yango bozo ka ba makele bo to ana shorté to tourna kaka boye bo comprendre biso vraiment. Merci na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCG, la maman qui dérange, Regan Ngo ma garçon Paris, maman Gina Mabia la j'étais sali, la maman chérie à moi aussi, maman Germaine na qui c'est na France Bambo Teno Belé, Jean Mboso Maya chérie, tu sais que je t'aime beaucoup na carte France wana. Mbotone Belé, Nicole Makal, moi si à bébé, Frida Koni, Kana Gilles Kapende, père double, la mère double, la carte à Bruxelles, Wana, Bambotene Belé, Bipine, tout à écouter, Bambotene Belé, en tout cas, et pourquoi pas na Yemoko Poutine de l'écriture, Belvite Kandi, la patronne, maman, maman, tout est accompli, maman, oh, ya longi showbiz, tout qui a mon licolo, bah, voisin, votre date vraiment, et que vous allez bien makasi, vous s'abonnez, vous likez, vous partagez la vidéo vraiment, et que ça la bien. Merci beaucoup, à la prochaine.